soki boloko soki maloko ekotonda na bato ya milinga ndenge wana ekotonda, ya pas de problème. Olingo la politique yeba ndenge basaka politique. Critiquer régime n'a pas de problème à mon côté. Finga ndenge tozo sala mosala loba ndenge olingi me koko sate. Soko bando kosa ke ono obimisa président kaza moyibi. Mais eza likambo monene. Eza likambo monene. Alors wana il faudra justifier la qui ça ba juge likambo wana. C'est ça les magaté. Bon manipuler maman bozo ano ah kombo ya Nyakeru ezalaka na Congo te mais yo lingo boma olingo kabola ba congolais. Qui a dit que kombo ya Nyakeru ezalaka na congolais? Bandeko wana nazo comprendre bango. Nazo comprendre bango bazo yekola na opposition. Biso to salaka opposition il y a plus d'une trentaine d'années. Et puis opposition na biso ezaki ya pete boete et oya lelo. Opposition na biso ezaki penza ya kota okemba. Alors toki ba poni de l'opposition, basa l'opposition na bango, ba toujours respecter bango. Voilà ba tata ba maman bandeko na ngai. Moi makambo nazaki nango ya koloba na bino na moya lelo. Encore une fois vraiment naza ne sengo mingi ya kokuta na bino boza kopesa nga vraiment honneur